Association. Tout un projet d'avenir ébélé, mais malheureusement, la Côte des voleurs aussi de côté, ils ont un projet, donc ils ont un secret. Je crois que tant que comment, beaucoup, boé bango, projet que vous en ratez, ils allaient ébélé. Donc au moment opportun, je crois que tu dévoiles. Jusque là, il est bon, maman. Ils ont facilité, mais avec le temps, les Noirs américains sont vraiment gentils. Avec des fautes, mais ils ont corrigé, au monde a vraiment montré ses caillotés. Donc c'était parti comme ça. Et écoute les comme à solo. À l'époque, ma maman bazaki kosala ndenge moko na mibali, mais bazaki lokola marginalisé, ba salaire na bango ezaki minime, bazaki na droit ya voter te, bazaki lokola batu ba bomba misima mibali, ba maman balobaki enough ndenge ba américain balobaka assez enough is enough. Donc et nakosenga kaka bino bo s'abonner massivement, vraiment bo s'abonner massivement na site kaka moko ya Mokili Mobimba Kuli Media TV ya l'ombre. Oui biso l'ombre lobani na olobate boy benganga pona être sabino. Bon, qu'est-ce que je veux prendre? Il y a du pain complet? Ah Maria, il y a du pain complet? Merci. C'est gentil. Quoi, c'est toujours toi qui fais des compliments, là je t'en fais, non? Mais non, mais j'ai dit c'est gentil. Ah d'accord, non mais je sais pas, tu regardes d'une manière, on dirait... Non, pas du tout, ça vient du cœur. Vraiment sincère. Ça vient du cœur. Il est beau. C'est gentil, merci. Merci, c'est le fait que tu m'en fais pas tellement. C'est pas que j'en fais pas, c'est pas dans ma nature à faire des compliments. Oui, justement, c'est pour ça que je dis, le fait que tu m'en fais pas tellement, tu vois que je suis dans la même direction que toi. Bon. Je coupe? S'il te plaît. Je te prie. Voilà, chers amis de Kuli Media TV. Bonjour chez vous, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, aujourd'hui, j'ai changé un petit peu de décor. Je suis chez ma boulangère, dans mon quartier. Et j'ai préféré faire l'introduction de cette émission aujourd'hui, là où je suis. J'espère que tout le monde va bien chez vous. Permettez-moi quand même de pouvoir m'introduire auprès de vos familles par cette manière-là qui est l'Internet, un outil excellent. Voilà. Aujourd'hui, on va discuter d'un sujet que je trouve moi particulièrement important sur des femmes de la communauté qui se trouveraient aux États-Unis, dans la ville de Champaign. J'ai été à 2 reprises dans cette ville. J'ai vu ce qu'elles font. Franchement, je vous dis, c'est intéressant et il faudrait suivre l'émission. Voilà. Entre-temps, excusez-moi, je suis en train de payer mon pain. Merci. Merci. Voilà, donc, on revient. Comme je disais tout à l'heure, Tozongi Tozako partager na bino lelo isolo ya ma maman na biso ya Champaign, la ville ya Champaign, États-Unis, na état ya Illinois, pembeni ya grande ville na bango eza pembeni eza Chicago.
pour la géographie, pour la bateau, sous bateau, mingi bakenda aux États-Unis, par exemple, aux États-Unis, on comprendre que Champaign est la ville moko est à proximité de Loba, à peu près à 200 km il y a Chicago. Ils ont réuni communauté na biso munene. Vous se rappeler que à l'époque, bandekonanga autocoli ensemble, pour se rappeler que à l'époque, quand autocola la ville où ils ont pas compatriotes belé aux États-Unis, ils ont Boston. Après Boston, ils ont pembeni à New York. À New York, ils ont belé au Yabiso. Mais les loyaux communauté est comme énorme. Et Panzani, bandekona babota, banamisu pe Yabiso pe baboti to comme bakoko. Donc communauté comme belé. Et particulièrement la ville où nous Sabino et Champaign qui est à 200 km de Chicago. Tous au ta communauté à Makasi. Tous la chanteur na biso ya munene na mboka la kombo Werason a ebi ville wana malamu aza baninga ebele o bavanda kuna nazo pesa mbote pe na ndeko nanga Mike Musasa otokoli na e banda bomwana c'est-à-dire c'est mon frère aza na kati ya ville wana ya Champaign nazo mona petit nanga Chico yepaza kuna petit nanga Koko Chino de Bakoko Thierry Benoît Koyazo yepaza kuna na mona petit nanga Luigi Atome de Ponte petit nanga na baza kuna bato basimbi masolo ya Champaign bato basimbi makamu na Champaign bango nde na otangela bino wana donc ba mama na sujet toyeli lelo ba mama toyeli sujet ba mama na kati ya mboka ya Champaign toyeli komona association moko babengi Femmes en Action association wana na deux fois na nazo ebisa bino na kinda na mboka wana na mona ndenge bazo œuvrer nazo mona ndenge bazo alors et ça là qui m'a tellement esengo na lui mais pourquoi pas lokola naza siko na chaîne ya YouTube et na concept tout ça là qui a émission na biso ya kokende komona bato na banda kuna bango pendant confinement oyo pe ko lakisa bato oyo bandeko na biso ya diaspora bazali po bandeko ebele na kotanga bakombo na bango te balobaka ke bato ya diaspora baza misala te bato ya diaspora bamemaka bapusu ya poto bato ya diaspora basukolaka bibembe bato ya diaspora baza bagardien nayebi so journaliste moko ya munene ya mboka enfin ya munene entre guillemets ya buzoba ebele ya mboka auta koloba ngo dernièrement na émission na lobi non bato ya diaspora baza bagardien qu'est-ce que tu sous-entends par gardien? Gardien, c'est un kaka mutoyo azako, ça la gardinage. Mais il a cité Kazazoba. Bref, entre parenthèses, ça sert à rien aux hommes. Vous avez remarqué que le roi Nazali Banda, Nazana, protection nanga pour la marambo ya coronavirus. Bande bonanga botikate pour se protéger. Lavez-vous les mains tous les jours. À n'importe quel moment, dès que vous le sentez, vous avez touché 2-3 trucs, essayez de vous relaver les mains encore. Protégez-vous avec des masques, parce que ce virus-là n'est pas très gentil, quoi. Il n'est pas très gentil. Voilà. Donc, sans plus tarder, Nazo Bandana nous pour remercier Bandeko na biso nyoso ba s'abonner week-end oyo. Ba abonné na biso déjà baza ba pire na biso do to kabona bango sentiment. Mais siko bandeko na biso ba s'abonner week-end na moni kozaki moi ebele. Merci vraiment. Pour émission oyo na utako sala nde na lobaki na pesaki na numéro de téléphone bato ebele basalaki ba SMS bato ebele batinda ba mail nazo sepela pe nazo remercier bino vraiment du fond du cœur. Voilà, donc sans plus tarder tout mes cadeaux soit ngai na bino pour affréter avion. Contrairement à site musu biso to affréter avion. Avion les apoto côte sabino nyoso to soit na biso na bino to 400 océan to ke na ville à Champaign pour to kutana maman aimée Talasi Azali présidente il y a association ya ba femme wana Azapé fondatrice nango métorotikele maloba po emoko aibisa biso maman aimée bonjour
yebisa bandeko na biso nyonso na Kuli Media TV oza nani osalaka nini pe outi wapi mais kobosana pe te yebisa biso soko bala po na boyeba bandotinela ba message ebele po na yebi ndenge ozalaka kitoko donc yebisa bango pe soko bala to bala te. Merci. Bien, merci Papa Thierry pour la parole. Babingi nga na kombo ya maman Aimée Talasi. Naza na États-Unis depuis 17 ans, depuis 2003. Et Naza na bana mibale. Nazali gradué na Parkland, na Child Development, ou balogi na français, le développement de l'enfant. Nazosala dans une compagnie de la place en tant que quality, agent de qualité en français. Et puis, Nazali est sous-présidente de l'association Femmes en Action. Mbote na yo pe maman Aimée, merci beaucoup. Nazomituna na motuna na ngai. Est-ce que tant okomaki na États-Unis d'Amérique mikakatano nini okutanaki nango baproblème nini ezalaki ya makasi na arrivé na yo na mboka wana soko koyimbolelaka ndeko na biso ekuti osala elengi mpe kitoko. Merci. Intégration est difficile pour Nanga. C'est vraiment difficile parce que outi na mboka francophone, oui awa na anglophone, ezaki moi passé au moni na Congo kuna tulubaki English for Africa, ils a plus British accent, donc accent pas British qui américain. Alors tu écoutes English américain, donc surtout sur plan il y a prononciation, mais grammaire ils ont un ndenge moko, comme ils ont un ndenge moko, bah mais l'autre ils ont kaka prononciation. Bon, moi plus c'était plus papa alingaki mingi to yeba anglais, mais éviter pour ani vision na ezaki ndeni même pas projet à koya États-Unis à l'époque to zakina nazakina mwana papa alingaki mingi ka to anglais, je sais pas pourquoi ko ça ibso na ba centre ya koyoko l'anglais to zaki ko kende, et puis il y avait des professeurs à la maison qui venaient pour kakabata nsabiso anglais, et puis tant on a commis na Bali na lingi ya aux États-Unis na komi kozwa bakour ya professeur nanga ya anglais akomi kolaksanga un peu anglais ango pour kaka nazwaka na mwana za la notion de base na za la 00 t, et puis tant to komi awa ezaki facilité moni prononciation, surtout le noir baloba plus anglais ya neti bazo yemba pona sexe un peu moké ezalaki à l'époque, moi, Nangazaki na 5 ans, il y a mon bal, il y a Liboso, nazo qui tikaye, to tiki azwa abuse, na retour na biso, il y avait une dame, ou azalaki, azo tout na question, na oye, bako tuté, azo lobani, azo ye, ba, les bas assistants derrière. Donc, Nangazaki azo ye, ba, d'ailleurs, moi, je ne comprenais pas que Azao s'adressait Nanga, et puis ma fille, il y a Ekoye Sanga, elle dit, maman, on te parle, mais elle ne parle pas, ici, elle te demande si le bus est déjà là. Le bus, boyende, si après, le bin nga maman c'est ça vraiment it's time for you to go to school ngana yako yebisa donc ils attendent si ko kinde na classe ngabiye na okinde mais nazo c'est là yo comme full time na classe pour te ngapi na kinde classe, donc ça 5 ans si c'était après 2 ans dans la commune à 5 ans dans la classe ngapi na classe, donc na yako kota na cours d'anglais na collège ils a cours académique anglais English as a second language, et celle de la côte qui kuna ezaki vraiment pas facile, donc anglais zo le kayo lokola mo pepe o nyonso yo kela kina Congo ana ozomona onka ceux qui omona on a livre zo reconnaître quand même mukie, mais oya oloba boyo elote et salama ki boyo ba momo susu zai ko déranger nga c'est pas possible, on a komona onka na monyo ka kuna na komona pour la première fois, surtout na bossa na kate
pe babiloko etungisanga lokola increase na decrease, c'est-à-dire komata na kokita, monter, descendre, increase et decrease. Oh, voilà vraiment ti lelo na nyo kola rango sikoyo. Ezaki passe avec des recherches na kata ba Google et puis na dictionnaire français anglais on est to meki ti pe de koleketa kwana ya SL na Parkland College nde de kokota sina ye kokota sikoyo tamba muni anglais na ça va na sina kumpe kokoma kitoko ba ye ko ndima kena kota siko ba cours académique na major na ngai, c'est-à-dire na option na ngai na poni na ponaki child development ndi na tangi na ndenge pe na sisaki et puis musala pe edaki ezaki facile te mutu mususu akoluba likambo zoyoka na ote, mais avec le temps moni les noirs américains bazaka vraiment gentils moko ozoloba avec des fautes mais bazo corriger yo au moins vraiment mutu aseka yo te. Donc c'était parti comme ça. Et écoute les comme ali solo on s'est rappelé collègue moi travaille à Sanga, mais à l'époque parce qu'il y a des noirs ici. Bah oui, bah t'es que ceux qui ont lobby de bah oui, bah cause américaine t'es quand tu vois comme ça tu es une américaine. Donc il y a quand c'est quand l'inga zaki américaine, azoya lobanangai na zota les kabouye. Donc les comme dit solo, to comme ko sekango. Et puis moi l'intégration izaki ki na zoki ka ya malamu oyo na mona ki ke izaki ba culture na bango et o izaki ko sepel sangaite moi nazwaki yango te nga nazwaki ka oyo ekokaki koservir ngai makambo na bango mosusu komo bakova na bandako na bango komo bakova na mibali na bango ezalaki eza vraiment différent na biso ndenge nini bakoki kozala na batu misusu ezalaki malamu misusu ezalaki mabe ngai nazwaki toujours oyo ezalaki ya malamu penza. Donc c'est comme ça nde nakomaki s'adapter petit à petit, s'intégrer na horaire à travail. Vous savez biso na Congo na yebi nanga ba système wana te ke moko ko travailler na tongo 7h 15h et puis de 15h à 23h moko de 23h à 7h du matin. Donc ezaki routine moko na salate na komisiko ko salango parce que tu dois t'intégrer. Donc c'était comme ça na kotaki na système na bango et puis tilelo ça fait 17 ans que naza na système wana. Merci. Maman aimé bato bazolanda na bokebi donc kozala na mabaku te po émission oyo keba bato ya motu ya batalaka yango donc kozala na mabaku te yebisa bango mpenza oyo tozosenga oyebisa bango. Alors na sepeli na baréponse na yo na makambo oyo nyonso ozoexplike biso na motuna na nga misato. Oui, pourquoi pas. Qu'est-ce que t'as? Oui, une bière. Pourquoi pas une bière? Ça me ferait du bien, une bière. Merci beaucoup. Aux hommes, on a boulangère, on a tellement c'est là, on a mis penga pena c'est là, on a mis la kemi. À proposer un logo moi au mel. La boulangère mingi c'est ça bon. Bon, ce sera la question la plus mis ça tout. Après combien de temps maman au Vandisaki langue anglais parce que mboka na toyebi ke mboka moko anglophone bato balobaka anglais. Combien de temps esengaki? Merci Maria, c'est gentil. Combien de temps esengaki yo au Vandisa anglais na yo? Et puis est-ce que s'adaptaki na système ya mboka rapidement? Mais quand vous la vie aussi, merci. Il y a pour le anglais, pour comprendre, pour discuter, na fond, pour mettre à vie nangai, pour fondre paix, c'est-à-dire que se plaindre, na musala et tout. Et qui m'attend, c'est-à-dire 2 ou 3 ans, le temps au mesana, donc na ozo sur la peine à ba collègue, ozo sur la na et puis en la classe tout ça qui na ba speech, hein, tout ça qui na ba speech, puis c'est là le col ba
dissertation donc l'équipe liboso va exposer plutôt ozo les caliboso ozo loba ozo raconter ba histoire ozo raconter ozo ça l'année sur un projet ozo présenter moi projet mon boyer donc il y a mon pesala qui est moi François les longwa ou comme un peu capable de s'exprimer un peu ko loba likambo donc tout le bakaka ils ont qui m'attend pour yebi ko ye ko la ki mokolo eza petete bana nde ezaka by the way ezaka directement quoi ezaka vraiment facile 2-3 semaines déjà un mois perfect ayebi déjà biso nde ezwaka temps pour moto déjà ekomona makambo ebele. Maman aimée, autant la moitié il y a congolaise et africaine, ndeko congolaise africaine na kilo nyoso azaka nango na esika o batiaka ye na mboka na culture na biso kotala ye lelo oyo a s'expatrier akomi na mboka ya oncle Sam. Est-ce que a bon wana to atikalaka lolenge azala na culture na ye po tomonaka bamama ebele mais naboyi kopesa yo réponse oyo yanga na préféré yo développer po todiscute nango. Merci beaucoup maman. Yeah, akobongwana positivement parce que moni ils na basi mosusu bazalaki kosala te na Kinshasa bazalaki kodépendre totalement na mibali na bango et puis soka ye awa akomi indépendante ayebi kopusa na ye ayebi kosala mosala azomema quelque chose na ndako. Je crois kobongwana wana ezali vraiment positif, eza vraiment positif. Babongwana positivement. Négativement un peu peut-être que baye ko découvrir ba droit na bango o baye ba quitter. Mais je pense que pour l'anga, l'expérience on a plus du côté positif. Ba maman babon wanaka veut culture na biso africaine babon wanaka positivement parce que bazo soit un plus bazo bakisa na culture na biso et zo ça la elomoko a bien quoi. Donc c'est un peu ça. Maman aimé toujours la nona bokebi ndenge na utako kolando na réponse na yo mais ceux qui biso pour les médias TV la chaîne de l'excellence au bengi sur lelo eza potoyeba éventuellement tomoni boza na association ya monene o ba bengi femme en action oyo yo moko oza présidente nango pe créatrice nango oza vraiment active sur le terrain. Mais kako limbola bandeko na biso ya kuli media TV babone na biso na ba oyo bakoti weekend mais kako yebisa bango nano but ya association création nango eza quand créaki en mbula nini et puis but nango eza nini. Merci. Il y a Femmes en Action et l'association moko de femmes congolaises tozali ba maman congolaise et créé ça fait depuis 2016. Nous sommes à la 4e année na biso et puis l'année prochaine on fêter 5e anniversaire et puis but nango tout ça qui tout ça nango c'est plus but na biso ils allaient l'entraide mutuelle donc tout ça les sana ils a qui plus poussé na ndenge que ba maman mingi ba se retrouver ba momoko baza na ba famille na ba Kinshasa c'est-à-dire soit azu problème moni aza yemoko et tout les kanisiwane yaki to sala neti moi lisanga lingomba côté to sala sanaka na tango pasi pe na tango esengo donc c'est à partir de là des femmes en action et botamaki liboso e bandaki na journée de la femme na 2015 to célébrer qui journée de la femme. Il y avait des mamans, pasteurs, bayaki, na ba papa mususu bayaki, en tout cas ba encourager ki biso na likanisiwana tozwaki nde na yaki komi loba pour na nini to suka kaka na journée de la femme to kokipe ko sala eloko moko, c'est-à-dire association, groupement moko ya ba maman pour to solo la masolo na biso to kutanaka to pesanaka ba conseil to salisanaka pour maman ko kozala na likambo songolo azana de côté et a retrouvé une seconde famille na kati association ya Femmes en Action.
Donc c'est depuis 2016 que Femmes en Action les a créé et but nango ils a l'entraide mutuelle. Maman aimé tozolanda yo na bokebi ya kosakana te pour la émission yo kolanda mutu ezalaka na vraiment intéressement total. Makambo nyonso ozoyebisa biso ezopesa biso vraiment force ya koluka koyeba susu plus na cadre ya association na bino oyo. Alors est-ce que siège social na bino eza na ville à Champagne? Je crois parce que le quoi yo moko vanda dans la ville à Champagne pe yo moko muto créer yango sûrement que c'est siège na bino ya association eza na ville ya Champagne. Mais pesa biso ba critère ya ko s'adhérer. Comment mutu akoki kolinga azala membre ya association ndenge nini akoki ko sala po s'adhérer na association na bino? Et puis na sima meka ko limbolela biso soki boza combien de membres déjà na kati association pe bozos poursuivre ba objectif nini? C'est-à-dire association ya moko but na ko ya objectivité nango eza nini? Merci beaucoup maman. Sur le la question zango pas si militaire ça la va. Yo mo naza la confiance na ya osakanate quoi. Merci. Il y a Femmes en Action eza na siège nango ezali awa na Champagne County. Tozali na effectif il y a 30 mamans où baza adhéré à notre association Femmes en Action et puis bah objectif na biso kandi na utoloba ezali l'entraide mutuelle, l'unité, l'amour, la cohésion et puis l'unité quoi. Donc toza na bomoko côté tosalisana. Donc c'est un peu ça ya. Maman aimé ozomona ambiance toza na mwa eza ambiance moko en même temps familiale, en même temps conviviale. Maman aimé yebisa biso nanu ba action nini bosi bosala depuis création ya association na biso o bandeko na biso ayimba yeba quand même moni ba chaîne lokwa ba cool immédiat l'air to relancer ba appel de fonds pour na aider bino susu pour tombola susu association ba tu va envoyer ba quand même qu'est-ce que vous avez déjà fait sur le terrain bosala nini? Essayez d'expliquer à nos internautes quelles sont les œuvres, quelles sont les activités que l'association a pu faire depuis qu'elle a été créée. Merci. Chaque année, tu organises la journée de la femme. Donc, tout ça, la Rambo, chaque année. Concrètement, c'est ça que nous faisons. Et puis, tout ça, la Kalissou, sous séminaire sur l'activité, Yabana. Tout ça, la séminaire sur la réflexion, les parents, se réfléchir sur, comme l'année passée, nous avons fait séminaire Moko sur Back to School, c'est-à-dire la rentrée des classes. Comment les parents doivent être préparés pour la rentrée scolaire à Bana. Que la femme aussi est capable, même potentialité, même compétence que l'homme. They realized that men and women, they had the same potential, that she was also able to do the same thing as men. C'est pourquoi les décideurs ont demandé aux femmes de choisir une date et les mois pour qu'on commence à célébrer chaque mois là, chaque date là à l'honneur pour commémorer la femme. And that's when the policymaker asked women to choose a day that will be used to celebrate women and their value. Les parents ont se préparer financièrement pour témoigner à l'université. Moi, je conseille les belé, spécialistes, des gens vraiment qualifiés pour na makamboana bayaka pour na côté abisso et puis tout ça la carte organiser soirée des galas nominés, c'est-à-dire tous ça trophée na ba maman ou ba impacté na kati ya mboka, c'est-à-dire au sali et loko
ya munene na kati ya communauté na biso na ba mayele na bango na ba service na bango rendu na communauté ezokele liboso yango wana comme baza ba maman biso association na biso epesaki bango ba trophée pour na ko remercier bango donc tosukaki wana pete tokotaki pe ba papa pe tokotaki pe na ni na ba papa donc ezaki vraiment bien c'était en plus c'était vraiment potato to meka ko encourager ba maman o bazo sala eloko ba continuer encore davantage ba oyo bazana ba idée mais bazo bimisango te ba bimisango ba encourager ba bimisango pour l'avancement de notre communauté congolaise. Donc comme je disais tu organises la journée de la femme na biso ça vraiment une particularité, c'est-à-dire que les alakate ba maman ba latima puta ba yeba meli masanga ba bini non biso ezaka plus divisé en deux parties, c'est-à-dire une partie oyo et amateya to lakisa mwasi place na ye to lakisa mwasi importance na ye la valeur d'une femme. Mais ce soir je félicite But tonight I would like to l'association Femmes en Action. I'd like to Madame Aimée Talassi congratulate this association qui a voulu changer les choses en invitant les dames, des femmes pasteurs, des femmes qui ont des expériences. that wanted to change things by inviting people from different backgrounds. They invited pastors Dans ce domaine de revendication du combat sur le droit de la femme de s'exprimer devant. to talk about this fight that we had for women's rights. Vous devez tout simplement comprendre You need to just understand ce que vous êtes, who you are, prendre vos responsabilités to take on your responsibility, et mettre le pas. and to go, to move forward. Beaucoup de femmes hésitent d'avancer. So many women hesitate to take a stand. Même quand elles commencent un travail, Even when they start a work, elles se limitent. they limit themselves. Elles ne font pas beaucoup d'efforts They don't work hard enough pour accéder au plus haut. to go higher. Donc vous devez prendre vos responsabilités, So you need to take on your responsibility braver toutes les barrières to go beyond the barrier et avancer. and to move forward. Cela ne dit pas que vous devez manquer de respect envers les hommes, That doesn't mean that you need to parce que disrespect men. la lutte que les femmes mènent est une lutte pour le droit de travail. So because the fight that we're fighting for is for women to be able to work and to be rewarded for the work that they do. Mais ce n'est pas une lutte pour désobéir ou être insoumise dans son foyer. But it doesn't mean that we're fighting to be disrespectful to men or to not be submissive. Femme ba droit yango ekolekela o mutu ba droit yango okokele nango ndenge nini okotia yango na misala ndenge nini. Et en plus deuxième partie parce que faut te joindre l'utile à l'agréable ezaka to lié moins loko ça jacobina to bini mais ezaka vraiment journée moko kitoko. Donc concrètement ce sont des activités jusque là tout sali. Donc journée de la femme, de séminaire, na soirée nominée et en plus toujours ça la action na biso ezalaka toujours qu'il na orphelinat. Je crois que nakolobela peut-être vers la fin to qu'il na orphelinat to pesa moi un petit rien na biso pour to contribuer na biso ils ont faire partie na ba objectif na biso quoi to bimarape to kindaka na ba orphelinat to pesi mo eloka olia to pesi mo savant to pesi mo loso mo nini. Donc ça fait partie de nos actions et puis s'occuper aux AP femmes en action t occuper peut-être moi aux eu problème ou les autres intervention à ba maman. Même si aux femmes en action, ba maman femme en action, ba télémacapé, ba sali loko, ba soutenir na moi muki ou bazalara nango. Donc c'est un peu ça. Concrètement, de loko tout ça là déjà na notre association Femmes en action dans la ville de Champagne. Maman
Maman aimée, dans le cadre d'activité, dans le cadre d'association, et puis d'activité, est-ce que vous se limitez à l'activité entre communautés, c'est-à-dire les Congolais, tout vous élargissez la communauté, ville de Champagne, ils ont regorgé en tout cas la culture est belle. La culture, est-ce que vous savez que la culture écoute l'association uniquement pour la biso. Mais quand on merci. Yeah, to sangana kapé. Bon, on a eu ça la mité, mais la carte objectif na biso et zali pe que to koki ko sangana na batu ya nationalité mususu. Mais jusque là on a ça la mité, mais bango ba ya kakaka to sangana plus dans le sens que bazaka ba invité, ba américaine, ba africaine mususu. Tout sangana na bango na activité na biso ba yaka plus na activité na biso maintenant nous comité que bango ba yé pour présenter bango culture na biso peut te présenter à biso et ça les symbiose mais ils a plus na makanisi na biso tout ça là yango donc ce qui vraiment occasion se présenter tout ça là yango la preuve en est que plus américain ou ba yaka na activité na biso ce qui tobito la tali puta bango pe ba la tali puta moi déjà ça quelque chose de bien pour découvrir culture congolaise na ndenga ilateli na biso na kolia na biso balia katolamba kate ko ba américain balia biloko mususu non balia kaka biloko na biso tolambaka donc basomba maputa na bango batongisi ezala basi na mibali et puis balia kapé biloko na biso o tolambaka. Donc c'est déjà quelque chose de bien parce que américain a vraiment la culture à batuté donc et ça là moi un plus na kati na connaissance na bango quoi. Maman na moni vous avez la réponse la nyoso pour ba ndeko bazo mituna vraiment mais niveau à la réponse aux autres ça veut dire que blague à part vous avez la maîtrise dans le domaine na yo vraiment félicitations tout féliciter au mingi na ba ndeko nyoso baza na yo na kati association mais yebisa biso na la carte association là nous parmi les membres. Est-ce que la nationalité nous sous pézali? Yeah non, la carte activité, la carte association na biso, ba maman nous sous bazate, ba maman ya nationalité nous sous bazate. Donc compte tenu à statut na biso, tous allez que nous sommes que de femmes congolaises. La carte association, kaka ba femmes congolaises. Mais ils ont empêché que tous sangana pour na activité songolo pakala. Mais ce qui pose à la membre, ce sont des conditions. C'est-à-dire que tu dois être seulement une Congolaise de la RDC. Merci. Maman aimée, en tant que présidente, il y a une fondatrice, il y a Femmes en Action. Tout le monde a un événement le 8 mars. Le 8 mars, ils ont dit date, il y a Makamba Maman. Mais il y a pour expliquer pour le 8 mars. Il sera milou et belé, tout le monde a vu notre tir, vous avez préparé ma maman donc bande coco tout pour la moi bah image on a reçu la vino ya ma maman de ba CP la kabale 8 mars tout ce qui anniversaire mokoto mbotama ya moi nezali na kati ya communauté to moto apufi to voilà pour ça la mais entre autres tout ba le 8 mars pour ça la activité nini le 8 mars pour appréhender le 8 mars ndenge nini pour na yo le 8 mars ezali nini et au sala makasi pe au sala bien pour bana membre va comprendre ma rambozo. Comment vas-tu? Je vais bien. Ça va? Ah ouais. Voilà. Expliquez-moi son nom. Bon moto zongela yo. Merci. Il y a lecture d'une approche ça pour la journée à 8 mars. Pour l'anglais, en tant qu'intellectuel, naïbi que journée wana ezali to célébrer ka combat oyo ba maman ba bundaki pote tozwa ba droit oyo tozana ngo lelo na parité ya mbongo na kati ya misala parce que à l'époque ba maman bazali ko sala ndenge moko na mibali mais bazaki lokola marginalisé ba salaire na bango ezaki minime
bazalaki na droit ya kovote te, bazalaki lokola bato babombami nsima mibali. Bamama balobaki enough ndenge baaméricain balobaka assez enough is enough. Donc batelemi biso pe toza ba être humain, biso pe tozosala misala moko na mibali. Il faut reconnaître valeur na biso. Donc bo futa biso ndenge musala na biso ezo senga biso. Ba mama bazali ko voter te, ba mama bakomi ko voter parité, bakomi ko zwa mbongo ndenge moko na mibali. Donc journée wana ezali journée oyo ba mama babundaki po bazwa ba droit na bango en tant que ba femme travailleuse. Oh bazali ko travailler. Bon, eloko pe saranga pasi komona na mboka lokola Congo. Bon, na évité parce que naza congolaise, na évité so bamboka mususu bazwaka lokola journée wana ezali journée ya liputa alati liputa alangwe akeko bina na bar patati patata kosala makambo oyo eza digne te d'une femme congolaise. C'est pourquoi yango na lobaki un peu plus tôt que biso na journée de la femme na biso otosalaka ezalaka te mwasi alati liputa aye kobina maringa aye kosala buzoba te ezalaka parti ya mateya ba mama bazalaka na mateya ndenge nini bakoki ko se comporter balakisaka bango pe importance ya journée de la femme signification nango esalamaka ndenge c'est-à-dire historique ya journée de la femme. Et en plus de ça, de télémisara pe moi si aye bakosa les locaux, c'est-à-dire moi si akoyi kozala simate, moi si fois téléma. Donc lakisaka bango bien fait ya moi si oyo aye bikosala ko apporter quelque chose dans la société pour gagner peine aye. Donc signification ezalaka ebele. Donc journée de la femme, please mesdames, ezalaka journée ya liputa te ya komela masanga ya kobina na bar. Ezalaka journée oyo ba mama lokola biso basi lokola biso babundaka pote biso tozwa ba droit oyo toza nango lelo ke ngai na bazofuta ngai autant mobali pe bazofuta ye autant tokomi ko voter. À l'époque c'était pas ça, ba telemaki po na ba droit. Journée wana ezalaka journée le 8 mars ezalaka bongo lecture na ngai en tant que femme en action ezalaka na yango na lobby eza bongo. Donc confusion ezalate ezalaka journée comment aimer na lobby boye pona yo nyonso zoloba ezokota biso ezoka biso. Mais na ngana yeba pour question les questions mo batu na biso mingi pe ba yesenga na tuna yo ona yo rôle ya mwasi vous êtes présidente ya femme en action ça dit ils a force titre nini combo association na yo femme en action mais ka ko ebisa biso na lelo toza na 21e siècle na 2020 ils ont poussé rôle nini Isaiah Mwasi la société. Quel est le rôle de la femme dans la société? D'accord, on peut pousser question un peu plus loin. Mais la soukina noana na yokayo ni le lingo loba par rapport à iloko na utuna yo. Yeah, merci papa pour la question. Bon, parfois vous voyez qu'éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Surtout côté encore dans la Bible, la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Et l'obi est belé. Donc la femme doit être une femme de prière premièrement. Il faut avoir la modèle dans la société parce que c'est elle qui est l'éducatrice dans la famille. Parce que ce qui maman, une femme a failli une mission d'éducatrice à former ba chege, à reformer les criminels, les bandits, à reformer les mais ce qui a rempli le rôle convenablement en tant que maman, il y a éducatrice, il y a éduquer masse. Donc c'est-à-dire derrière elle, Toza a futur cadre. Derrière cette maman, il y a des futurs cadres. Il y aura des futurs cadres plutôt.
Donc maman faut la modèle na kati ya société na ye. Maman koki kozala te ke maman moko ya milangwa, azala maman moko ya buzoba ya bosoto, asala ka ba vie o ekoki kopesa nzambe lokumu te. En tout cas et ba makambo wana nyonso ekozongela bana plus tard tozo se retrouver na bana baza mal éduqués. Bana bazali na éducation malamu te, c'est-à-dire mal éduqué comme je venais de le dire. Baza ba shege, bana baza miyibi, baza na orientation mon côté. Biso ne topé sa kaka rapport pa ba papa. Mais bana batu ba éduka bango ezaka biso. To mona ba premier pas na bango, ba mona bango liboso ba bimisaka, maloba na bango ba lobaka, biso ne to apprendre bango ango. Ke ba sala ba boete. Te okoki ko vanda boete, okoki ko yiba te, okoki ko sala boete. Biso ne tozala na bana papa ba kenda plus. C'est pourquoi tozala pe na ba congé maternité non? To vanda tozala temps ya ko vanda na bana na biso poto éduquer bango. Poto éduquer na bango. Donc moi si en bref, moi si faut un modèle na kata société, moi si il faut azala éducatrice parce que derrière elle, ce sont des futurs cadres de Baobima. Ce qu'a failli na mission na ye ya éducatrice, ah, mokile baby. Donc c'est un peu ça mon point de vue. Oza moi si moko utangi, oza intellectuel. Oza mwasi ya malonga na kati ya société. Oza mwasi ozo apporter un plus pour bandeko oyo baza autour na yo ba s'épanouir. Maman, ngana na yeba analyse na yo pour na mwasi ndenge nous allons analyser vie à mwasi na Afrique na ndenge nini okoki ko analyser les biso vie à mwasi na États-Unis pour bandeko bayebi ke yo ovanda na Afrique ba miso ba komaka yes donc on dirait que ayebi kutu Afrique te yo ovanda na Afrique pour ndimarango pe okoli wana donc oyebi vie à Afrique oyebi na mboka États-Unis oyebi vie à États-Unis. Ndenge ozopesa biso ba réponse parcours na yo na ndenge okreaki association ezomonana mais kaka oyebisa biso na mama analyse nini ozosala ya vie ya mwasi na Afrique na vie ya mwasi africaine na kati ya Europe na kati ya Amérique précisément. Yeah, merci pour la question. Bon, pour Nangai, de façon générale. Na ko tate na exception parce que na bakanyo so exception zangati. Bon, de façon générale, c'est-à-dire na ko lobake moi si à USA azali plus autonome, aza plus indépendante. Elle ose vraiment, elle peut prendre des décisions où elle que sunga famille et que sunga société par rapport il y a moi si il y a Congo il y a Afrique où aza plus marginalisé ayebi ba na ebité mais poizo décision na likambo songolo a rozela kaka mobali. Et pourtant, moi, si il y a poto, il y a États-Unis, et Zabongote, moi, si il y a poto, à Yebi Kokumba, à Koyuko Sala, va et vient, peut-être, na ba distance, moulaï, yemoko na moutuka, azo kende, c'est moi qu'on a bien libota. Et pourtant, moi, si il y a Afrique, te, à Rosela Mobali, à Memaye, ba kende, so Mobali, pe, aza malade, ou bien aza empêché. Donc, nyonso, et tambolate, ce qui est différent, na ba maman, oyo, bazali, awa. Donc, moi, si à awa, toko beta mo 10 heures du temps toko kende na mo 5 heures tozoko poussa mon highway mais kuna na chassa ce n'est pas ça. Donc pour nanga so na bina tanga na kende vraiment bongo et aux mingi parce que bato Congo baza ba maman baza un peu reculé quand ndenge na lobaki liboso ke to mitiaka ba maman Afrique ba bitiaka na position moko déjà d'infériorité avant les Cambodgiens et ngana okoka nanga ite ete bozela e kaka bozela ka pa bozela ka mobile na tanga oya peut-être arrêter tout le bas qu'est-ce qu'il faut la côte na bureau boy na sala boy oui et puis il y a les résultats et vous allez la parfaite les résultats et vous allez kitoko donc faut te mier ba valeur na biso to yeba ki donc
toza ba aide semblable à mibali ce qui papa azate ce qui papa aza empêché tozwaka relève ndenge tozwaka awa ndenge pe tokoki kozwa na Kinshasa. Donc pour nanga ezaka bongo eza plus question il y a indépendance. La femme des États-Unis est plus indépendante que la femme africaine. Maman, année 2020 où eza année moko ememeli biso bambeba ebele depuis bandaki. Bato mingi tozomona bazo sepela na mokili lisusu mingi te. Pour voyager à Pambo et comme problème. Tu as commis apprendre que même par ressortissant, il y a des étrangers. Au Bazar, au Lukako, qui n'a pas beaucoup en Europe, par une obligation, il y a la Kisaka. Et si on a des mangwele, il y a beaucoup de passi pour avoir visa. Et ça, sous le débat, il faut une émission. Mais pour la Lelo, maman aimé, ce qu'on peut permettre vraiment, na tout na niveau et association na biso des femmes en action. Est-ce que tous en a monté mawana pour poursuivre œuvre wana? Est-ce que na kati wana tous en a ba projet d'avenir? Est-ce que tous on a que mokili ko continuer na nga kozala? Ba projet ni tous en nango yango mutuna nanga. Est-ce que Femmes en action, azala ba projet d'avenir? Il y a pas projet d'avenir et qu'on a raté dans quatre associations. Tout ça n'a pas projet d'avenir et belé, mais malheureusement la Côte des voleurs aussi le côté, ils ont pas projet donc ils en ont un secret. Je crois que tant que comment beaucoup boye bango. Projet que vous en ratez, vous allez ébélé. Donc au moment opportun, je crois que tu dévoiles. Jusque là, il est bon, maman. Dans le lobby, maman aimé, on a payé au moyen d'aller à moi et le souka les aides pour souka les langues et tout, quand on a minité. Mais, dans le lobby, que maman aimé, hormis le fait qu'Aza, nous est sociable, nous est social, nous est d'Arabatu, mingi. Mais nous avons un cadre toujours l'association de la femmes en action. Depuis Créama, Tilelo, et Zoko Bamalem, tout le monde. Mais il y a des choses nous avons pour ça la rapport association et vivre. Maman aimé, yo namoni Nicolo, il faut que babo na marambo azo ba millions zo bunga na RDC. Bayo ka sayo ndem to soka ngo ko soka association za financer ndenge mususu na ndenge na yo moko. To yo sa l'émission pamba. Expliquer biso na bandeko bozwaka mbongo wapi maman. Pour notre association, ils ont besoin de mbongo pour vivre. Comment financez-vous votre association? Et si kanini bozwa mbongo makambo ya mbongo ndeto komo lukaso bo sepera nango et si kanini maman aimé mbongo et côté la capo association et vivre limbo la biso. Merci. Non, même pas. Maman présidente a fait sa raté, non, même pas. Bon, bah financement la biso ils allaient bah cotisation des cotisations mensuelles au Totiaka chaque mois et puis il y a des salariés qui association et marché et puis tous en a pas parrain na biso ou à chaque biso pe loboko tous appel na sponsor na biso ou batika bisoté c'est-à-dire à chaque fois tous en événement na kati ya association to ba tiaka loboko na poche côté ba sunga biso. Ils appellent à la société, la compagnie ou la biso, c'est-à-dire ceux qui te saluent moi note, on aider biso, biso, et c'est un peu ça. Maman présidente passe à la cotisation mensuelle, il y a des salariés qui association qui est liboso, et membre batonyoso, biso soutien à la cotisation mensuelle. Ndenge na luti koloba papa parrain na biso tozala naye na papa na biso to bengaka ba sponsor ou vraiment les lots qui bayoki femme en action
ezosala likambo balalaka te batelemaka na ntina na biso. Donc tovivaka na badon ndenge na uti oloba badon eutaka mpe par-ci par-là na bapapa oyo bayokaka biso mawa. Là, tu fais quoi? Là, tu fais quoi? Je nettoie. Ah, tu continues à travailler? Je nettoie toujours à cette heure-là. C'est vrai. Toi, tu viens toujours à 9h, donc forcément, moi, j'ai déjà fini quand toi, tu viens. Donc là, aujourd'hui, je suis vraiment plus... Je suis venu à 8h. Ah ouais. Maman aimait toujours traverser période moko difficile, yo moko yebi eza période moko ya coronavirus. Bokono oyo ezosala pasi pe détruire biso ebele. Bandeko na biso mingi eza na mboka, eza na bapoto, eza esika nyonso Australie, Asie, Amérique, Océanie, partout bato bakufi. To perdre bato ebele misusu kutu tona ba penser na bango po bazana na ba hôpitaux. Baza bisika ya mabe, ba bisika ya pasi pona ya bokono oyo coronavirus. Oza mama, oza moboti, oza na bana, oza na bandeko. Meka koloba ya biso ata liloba moko na propos ya coronavirus kolobini. Ya vraiment eza eloko ya pasi pour la COVID-19. Ba maman nazosenga na bango plus bayeba ke eza vraiment réel, maladie wana ezoboma. Eza joke te. Eza ya lisekite ezoboma. Yango wana nazosenga na ba maman nyonso ba respecter ba principe nyonso sanitaire oyo ba tindi biso tozala nango tovanda na bandaku, tovanda vraiment na bandaku, to respecter yango, to sokolaka maboko, to utilisaka ba désinfectant, to kosola na coude, donc to lataka masque, vraiment to respecter yango. COVID-19 eza réel. Yango se déplace à te. Biso nde tozali kotambusa yango na bitambola tambola na bokota kota. Yango nazebisa ba mama to enseigner bana na biso place bazali, to enseigner bango ba mesures sanitaires po te bazala protéger na likolo nango to lakisa na mabota na biso Nzambe, parce que tokoki kosala nyonso soki Nzambe aza na kati na ba mabota na biso te ezaka pasi. Vraiment to respecter ba nini wana ba principe sanitaire nyonso ba yebisi biso to sokola maboko to bimate to vana na bandako. Restons chez nous, restez chez vous. Moi je reste chez moi. Donc eza jeté, eza blague te, to respecter ngo. Maman azali pilier ya famille, azali éducatrice ya famille, to lakisa bana makambo nyonso wana, to lakisa bango kosokola maboko, to yebisa bango ndenge bato bazokufa likolo maladi wana oyo nani monani kisi te, kisi nango ezali kaka kotikala na ndako. Restons chez nous, restons vraiment chez nous, to vana na ndako ekosunga biso. Merci. Maman aimé, tokomi na suka ya émission na biso vraiment YouTube, la chaîne na biso ya YouTube ya Kuli Media TV. Ezo remercier yo na niveau moko ko imaginer te. Pour opportunité au pesi biso, eza bien pour na biso déjà na chaîne et puis ça peut bien pour la association ya Femmes en Action. Tokomi na suka émission na biso. But ya émission bandeko nanga ya Kuli Media TV ba abonné na biso na ba oyo ba uta ko s'abonner weekend oyo. Mike Moussa Sayo mtu za kuna yo mtu akadra pe ba mama yoka makambo na koloba. But ya émission oyo rubrique oyo eza pona kolakisa bato ke bato bazala maloba mabe que na kati ya bamboka ya poto parmi diaspora na biso bato ya malonga baza ebele, bato ya bwanya baza ebele, bato ya mayele ba ebele,
balobaka mingi te po mutu aza na mayele ebele alobaka mingi te aza na ntango ya koloba mingi te. Mama biso tosilisi tosepelaki mingi koyamba yo lelo na Kuli Media TV. Nazotikela yo moya suka, nazotikela yo place, nazotikela yo plateau pote oyebisa baninga na yo na baninga na biso nyonso. Ça va Daniel, tu vas bien? Que pour clôturer en fait émission na biso, voilà, on a fait ça mbote la moninga na nga autokuta la de temps en temps les pas boulanger wa oyebisa bato que voilà. Qu'est-ce que tu peux dire pour l'amour et la circonstance pour la lelo, pour quand la lelo pour me soutenir pour la Kuli Media TV et puis au clôturer l'émission. Quant à nous, tous au Pesabino déjà bye bye. Peto Koutani na Mikolo Ezoya ndenge toloba. Merci. Alors Daniel, ça se passe bien, je suis en train de clôturer mon émission. Il y a pour clôturer, comme tu le bateau clôturé, Nazako Senga, merci premièrement na Kuli Media TV, où il y a permettre au Ngai Lelo na s'exprimer, na kota na katia émission, où il y a Ngai Lelo na plateau na bino. En tout cas, merci beaucoup, que vraiment que le Seigneur vous bénisse. Et loko na koyiko lobakaka en tant que femme, ba maman toye ba responsabilité na biso. Tout tia kanona motu et la fardeau na biso place nyos tozali kokende que nous sommes des éducatrices, il y a nation, il y a masse, il y a famille, toye ba to jouer rôle na biso partout nyos tozali kokende. Tous à la maman de femmes modèles ou les loba na biso tokozala miroir pour na bango. Donc merci beaucoup na Kuli Media TV et puis nazo invité toutes les mamans de femmes en action na batu nyonso o bazali kotala biso. En tout cas ceux qui vont sepeli une émission oyo parce que Kuli Media ça la ka émission moko éducatif oyo vraiment ezalaka kitoko. Na elengi na kolanda, vous s'abonner massivement, beaucoup de monde encore plus d'avantages, ndenge beaucoup de monde à lelo. En tout cas, merci. Coucou bana membre, hein? Bonjour. Ngai onde kuna bino mwa na bino leki na bino, koko na bino. Na la bino avec honneur Liputa. Bat ba oloba mami. Le 8 mars le cas que la taki Liputa te. La kebinunga no lata liputa ya batno so bozaki diba. La lati liputa bele solo bongo pona onia ya Thierry Vita le King de Paris Ombre Lili. Olingo tokitoko peta ipe nyonso. Shiro chamala japonais de l'autre bela kaka Thierry Vita Ombre Lili le King. Ombre Lili le King ya solo eza bongo Ombre Lili le King Thierry Vita. Et nous devons le Ombre Lili le King Thierry Vita na ba action na ye Ombre Lili ba tebele bazolo ba Ombre Lili kaka Ombre Lili asotindi na karabino mi bali pe ba femelle ba tantine pe ba papa ba maman ba koko bazolo ya kaka Thierry Vita Ombre Lili le King le King de Paris, le King de Londres, le King de partout. Ombre Lili alobi azana ya Ombre Lili alobi o akolela akotinda o akosenga akopesa.